balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindi pour les hommes. Papa! Nina! Là, agent JB Service. Colline a venu et comment il va la mission. Je vais vous donner combien de fois de chance. Rien que tout cas, Nazaraka, Colline, on a Nazaraka, pas Naïsa, à Koufa, Batin de la Nebe. Awa, Batotembe Basili. JB Service, Yangoyo, José Baïda. Yabisakio, Awa, Ezate Batindi, O, Ezomona Nate. Awa, Soki Batindi, Bosu Colina Bino, Malamoko. Papa, Malali Bosso Yango, Tosa Kolia Moto, Banamona Kenda. En tout cas, JB Service, José Baïda. Tant que bébé calé, Ayamaka va passer la combat ma passe. Pour la monnaie va passe, va passer la combat Baïla. On a eu la cabane du biloko na bango. Attends la raison. Biloko est commis. On a Paris. Parce que la mine à Cotinda. Mais on a JB Service. À côté de bango na Paris. Je sais pas là. À coller à Paris. So Raf Ngindou, félicitations pour la promotion. C'est la rapport à artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Donc Congo promo. Raf Ngindou nde. Raf Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito yo bena no number 1. Do sito yo bena intellectuel. Boss Raf Ngindou en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindou le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Raf Ngindou. Congo promo. What a plus, what a des boss là. Shalom, shalom, peuple de partout, vous qui suivez cette grande émission, La Vérité Chrétienne avec Yves Ipan, toujours dans votre site Congo Promo TV, avec le boss Melke Raf Ngindou et boss Adalas. Merci à toi, Gianni, célèbre image, ainsi que le caméraman RDC, Raïsé Kang, le super pour caméraman. Voilà. Là, je tiens à vous signaler que nous sommes déjà avec le frère Max Mbenga, le journaliste. Il est aussi licencié en anglais, licencié en animation culturelle à l'INA et aussi étudiant en droit. Azali Moko, Oyo, Basali Kelelo, Ivipan, Aza Ivipan, on a ma grand frère Nanga
Apo Ipan et frère Max Mbenga le fassa autobenga M14 lelo te met le plateau na biso pour que te betama solo par rapport il y a ba rumeur d'information to zo ki ya mboka na biso aussi to betama solo il y a ba glisse du réveil ya mboka na biso parce que y a parmi bato yo basali ebelé surtout na communauté congolaise surtout au bazana kati ya mboka na biso et na ba église ebelé ya mboka na biso frère Max Mbenga a tché pour ma brique naie pour que lelo ba église ezala na évolution bien. Bonjour frère Max Mbenga. Bonjour de Yves Ipan de Konanga. Merci pour la opportunité au Pessinga et à Koleka na site Nabino Congo Promo. Merci également na Ndikonango na Lingamingi Rais Kangi. Oyo Peto Saïna Mingi, un très bon garçon. Nzambia Pambola ya Pambola Rais. Pe bandeko nyonso bolanda biso libanda mboka na Kinshasa. Tolingi bango mingi topsi bango ke babungisa elikate si les choses n'ont pas marché hier. Nous croyons que par la grâce de Dieu, ça va marcher puisque nous sommes son peuple. Et c'est Dieu nous a aimé le premier. C'est Dieu, Atako Mikakata nous a liés, Atako Bapa Césaré, mais nous a promis dans sa parole qu'il ne nous abandonnera pas et ne nous délaissera pas. Quelles que soient les circonstances de la vie, je dis au peuple de Dieu qui nous suit à travers le monde, ne pensez plus aux événements passés, ne pensez plus à ce qui est ancien. Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Voilà, lui c'est mon papa, Max Mbenga. Le face alors, Bando Kobota, la biso Mbaïba, Nini Souzangi, na o ndenga na salle de présentation et par rapport à Moussala au Sala, il y a ba formation au yozo na vie. Non, non, la racine de Koïve, au lobby l'essentiel, Nazali concepteur, Nazali producteur, Nazali animateur chrétien, Nazali responsable, il y a magazine et Bengami, journal télévisé chrétien, le premier magazine avec chrétien na RDC c'est que c'est pas dans les milieux chrétiens Ezali Moussala ou tout salaka nazali analyste chrétien nazali organisateur des manifestations moi makambo belé voilà l'essentiel toujours ça là pour l'avancement au royaume et pour l'avancement et reconstruction en mboka na biso. Voilà, merci tout le monde qui est Azali licencié en anglais et aussi licencié en animation culturelle Naïna et Azali Soussou. Pour l'instant, Azali étudiant en droit, mais tu peux ça et pas Wapi et Tando plutôt tu veux ngoni institut Oya Kendaga et Bourouye bango prochainement avec d'autres émissions. Voilà, frère Maxime Benga Bandobo Talabiso le pays va très mal, banito ko maman na muzindo émission. Par rapport il y a autres hommes dans la ville, na biso on a Kinshasa, malèvement Koboma Batu, Bakuluna, Marx, population et les Mbinzala, Maxime Benga, Bino Bosolo Banini, Chrétien Mboko na biso RDC. Ok, merci Neko Ivipan pour na motuna na kanisiete bomo ya motezali sacré. Bomo ya motezali sacré basakanaka na bomo ina motote. Et na kanisiete toi ko encourager te par rapport à la question na yo. Komona bana mboka bomo ina bango kosila na kanisa ete biloko wana ezai malamu te e tango nyonso makila bana eza kotanga ebendaka kanda ya nzambe nzambe atindela atikela biso mobeko moko ezali bolingo linga moninga na yo lokolo komilingaka yo moko et puis likambo lingi basala yo te kosala pe moninga te na sengi na peuple congolais bipai na sengi na bao bazo kambe kolo na sengi na bao bazali pe na opposition bolingo nous devons nous aimer to lingana obi nzambe tokota lola te pona ba mituka na biso tokota lola te pona bomengo pona bozu pona ce que Dieu attend de nous ezali buyongo mona nzambe a manifesté qui bolingo le panabiso en nous donnant son fils unique au azali Jésus qui le cola likabo et si Dieu devrait tenir compte de la faute nabiso ba erreur nabiso mon kota ko zana bo moi ta la patience on nzamba za nango ta l'amour on nzamba za kanango epa na biso ta mutema munene nzamba za kanango epa na biso na sengi na bana mboka bolingo tolingana tout salisana. Dieu nous bénit pour bénir les autres. Dieu nous sauve pour qu'à notre tour nous puissions sauver les autres. Dieu nous délivre pour que nous puissions aussi délivrer les autres. Baïbazana pouvoir, baïbazali libanda pouvoir, un seul commandement, linga moninga na yo, lokolo milinga yo. Soko lingi moninga na yo, otela e poisonté. Soko lingi moninga no, oko bomaite. Soko lingi moninga no, oko sele makamoto. Soko lingi moninga na yo.
okosalisa okokabola ndambo bozoza nango na ndeko mosusu. C'est ça eloni na début émission bolingo et bando bota la biso bangi bayeba la tigni nous sala actuelle par rapport à la situation mboka na biso et voilà. OK, merci ndeko Ivipan pour na motuna na yo une question capitale, une question fondamentale. Lecture ni nazo sala lokola la situation mboka na biso mais lokola mona na Nzambe lokola mona mboka ta nazo tala lingi makambo ezokende et ça la passe na motema. À un moment pe lokola moto moi ko banga surtout lobi que makambo ezokende bien wana to kosi mais ko lokola observateur lokola analyste chrétien mboka eza na crise, mboka eza na crise et sengeli bana na Nzambe babondela batelema babondela basenga mawana Nzambe na mboka Congo. Selon ce que bondela te to kota na distraction et kozala pasi et kozala mawa mingi to ko risque to vivre ba situation mususu oyo nakanisi te kozala et kozala pasi pe kozala mawa et kozala lipambolite pona mboka na biso. Mais lokola analyste chrétien nini ememi makambo nyonso somo lokati na mboka, il y a de marches, il y a de villes mortes, il y a des tensions kati na mboka, ezala kobanga nini ememi yango. Ndenge na lobaki na répondaki na motuna ndeko mosusu pe atunaki nga ndeko net. Ba situation tout somo loso mutalobi ville morte et comme il ko réussir. Marche bato comme pe ko tosa yango pe pona nini. La réponse est claire ndeko Yves Pendeko Raïs, ezali à cause de la situation sociale il y a ba Congolais actuellement, ezali passé. Situation sociale ba Congolais ezali intenable, ezali indescriptible, ezali mawa, ezali ko peut ça passer na mboka o Nzamba pambola. Na mboka o Nzamba sopa bomengo, Nzamba asopa nkita, un pays béni, un pays riche, ndiko Yves, il faut qu'on se le dise, bomengo ya mboka ezali ko profiter à une catégorie de gens. Ba richesse na biso commis et commis apanage et commis exclusivité ya mwandambu ya bato. Eza lokola toyaki ko tika bato na mokili bango babonga, bango bazwa, bango banginda, bango batonga, bango batinda bana na poto, bango biso to bana ko observer bango. C'est ça la situation ya mboka. Pona ko bima na situation oyo. Esengeli bandeko oyo. Bazungulu akokamba ekolo bakanisa ba Congolais. Bakanisa situation sociale ya ba Congolais. Ndeko nanga Yves. Obi na mboka na biso ezali mawa. Mboka tozana bazambe pambama, tozana mai oye pambama, tozana mabele pambama. Ndeko Yves, kolia ti lelo biso awa, ça pose un problème. Kolia, c'est tout un problème. Il faut causer là le 31 décembre pour lia moi soso, ou lia moi moussoni. Kolia, c'est tout un problème. Est-ce que jamais n'habité Congolais alias Soso mobimba yemo n'habité wana n'habité kende na ba wenzo kuta même ngabenga basoso à demi terrain donc colis les opposés colia comme la tio tie miliki c'est tout un problème le lambo cannabiso kotina mona na classe la scolarisation des enfants même pour les étudiants c'est tout un problème. Moi je connais des gens qui ont abandonné les études puisque ils n'ont plus ils ne peuvent rien, ils n'ont plus. C'est dit non, c'est impossible les lots. Bandeko belé bakati ba classe, bane belé bakati ba classe, moyen zalité, obela. Otina moi no okende na hôpital, mais Yves, ezali problème, kende na hôpital ta lelo. Soki ozana mbongo te. Nana munganga ni na osimba yo. Munganga ni na koso kipe na yo lelo. Papa non, ezali pas c'est transport, ezali pas tout est difficile lelo. Tout est difficile lelo. Conséquence c'est ça ni. Yango memi lelo attention, tout le monde s'intéresse à la politique. Kende na ba komo na munyo soto e balobi nini. Qu'est-ce qui va se passer? E balobi nini. E église catholique lobi nini. Ngingo, papa, nous n'avons pas connu ce problème. Nous n'avons pas connu ce problème. Et lelo aussi de sa classe. Ba yembelio alongi na ye ba na simako yemba poza musala, c'est tout un problème. Lelo on ne tient plus compte ya ba compétence,
On ne tient plus compte de la qualité. Il suffit aux alandekoya, neveya, kouzeya, aux amusala. Il faut en parti politique, songolo pakala, pour les lots amusala. Regarde beaucoup de jeunes. Batangi na conditions difficiles. Assis à Moussala, mais ti le lota Moussou, a comme un spécialiste na dame. Cabine téléphonique mingi fungwa mi ao. Okuta, moi je connais Jean Frère. Il est licencié en économie de l'université de Kinshasa, mais il n'a pas de choix. Il ne sait pas trouver de l'emploi. Mais à ça la cabine na quoi il a venu licencié en économie. Mais bien mon église bozolo ba fin du monde. Est-ce que c'est la fin du monde to isa situation moko boye to benga on habite to benga ngoni. Au moni ba genre be mission lokola oya na zoloba na motema na nga mobimba na oloba na pasi na motema e be mission lokola be sengeli esunga. Bandeko bazana mpifo bandeko bazo kamba biso pe bana mboko en général esunga bango tozo pesa bango matière mais malheureusement na mboka na biso so ça banalise yabo avec beaucoup d'objectivité aux amots faut ba bomayo il faut pas lukayo il faut pas créer ba problème il faut tout le monde ne peut pas être flatteur. Tout éviter tous les flatteurs ya bakondi tout éviter tous les flatteurs ba tout aider bango même comme si yeso tuni bato bino mona ka ndenge nini. Talaka Yesu, les rois à tout na bango Yves, bon na ngandengeni, ba disciple ba pesi ba proposition na ba lobby c'est très important. Et donc tozolo makambo pona to sunga mboka. Nous aimons ce pays. Nous prions pour nos autorités. Nous n'avons pas un autre pays en dehors de la RDC, c'est notre pays. Nous l'aimons. Voilà pourquoi la Bible dit pour l'amour de ma patrie, je mettrai un point. Pour l'amour que nous avons envers la RDC, nous ne pouvons pas nous taire en pareil moment. Nous devons parler pour que continue biso to pesa bango matière, to pesa bango biloko sengeli pour être bakanisa biso. Je l'ai dit quelque part. Tout en Jean 3,16, c'est un passage qui est connu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a donné. Dieu a donné. Dieu a donné son fils unique, ce qu'il avait de précieux, quelque chose de valeur. Dieu a mis à la disposition de l'humanité son fils unique. De la même manière, nos autorités doivent, n'est-ce pas, se sacrifier pour nous. C'est ça un bon papa, un bon père de famille. Ngasuna ndaku na ngana bimina tiki elokote et que na ye pa na yo opesinga biloko kolia ya na kolia te. Lorsque je n'ai rien laissé à la maison et que je vais quelque part et qu'on m'offre à manger, je ne peux pas manger. Pourquoi? Parce que je n'ai rien laissé à la maison. Tant que peuple a souffert, peuple congolais a souffert, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Nzala memi révolte, nzala memi tension. Et Oazé quoi l'a dit, que demande le peuple? Que demande les peuples? Mais pas la Nzemboana. Pour vous, le peuple demande quoi? Mais non, qu'est-ce que le peuple demande? Mais c'est simple. Au peuple congolais, Yves, si on a comme la capacité à lire bien, si on a comme la capacité à tenir dans la classe, et que le si on a belé dans un hôpital, dans un traitement à Malonga, et que na un réhabus, dans un transport, et que na salaka bafutanga j'ai un salaire conséquent, un salaire décent, un salaire n'est-ce pas où est un salaire. Tu sais, j'ai rencontré une maman et le veuve à Autozombon avec frère Martalambon on a 115 000 francs congolais. Mais faut l'anda quoi $100. Mais une femme comme ça, vous l'exposez. Elle est exposée. Elle a 115 000 francs congolais. Veuve. À foutre l'anda quoi $100. Azana bana bazotan. Yébissa. Moi j'étais professeur d'anglais pendant plusieurs années. Mais j'ai abandonné. Je ne pouvais pas. Comme chrétien, je vis comment mes amis, mes collègues, n'est-ce pas, mes collègues de service, comment ils quémandaient auprès des enfants. Et tel élève, je peux avoir 1000 francs, je peux avoir 2000 francs. Moi je dis non, comme chrétien, j'ai arrêté l'enseignement. J'ai arrêté l'enseignement, j'ai abandonné. Pourquoi? Parce que j'ai évité la médiocrité. La médiocrité, c'est-à-dire, j'ai évité de quémander, de faire comme tout le monde. Pourquoi c'est la rabane à mambo balé ou y'a un balé? Moi le travail manuel, le travail manuel a disparu dans nos écoles. Bisous toi qui une école primaire travail manuel, penza au sali combo, au sali dessin à songolo. Mais aujourd'hui ça n'existe plus. Le travail manuel est remplacé na cadeau. Il faut que même moi dans un cadeau à mes enseignants, moi ne faisais locaux à Punani à cause yanzala. Tout le monde ne peut pas être ministre.
Tout le monde ne peut pas être député. Tout le monde ne peut pas être, je ne sais pas moi, cadre Nakati Mboka. Oh, tout le monde ne peut pas être mandataire de l'État. Voilà, merci. Mais à part Nabino, battu église du réveil, battu église Yabola Moukezani, parce que le monde est catholique, ça va marche et va provoquer la ville morte, ça va mince aussi pour la mandation de Trégibiso. Bino, église du réveil, Yabola Mouki. Bozo sala nini, bozo konisa pe nini pour la bande konabiso et pour le peuple congolais. Na reste que Yves na lobi angoa, ozuba ville morte, ozuba marche. Obi lelo to ba vérité comme il réussir. Pourquoi comme il réussir? Hein? Lelo sumtabi non au ville morte, au marche et comme na bo pété comme na ngoko simba ponani. Mais à cause ya papa à cause ya nzala minyoko pasi ou ezali kati na mboka. Lelo mutu nyonso lelo moni akomi ko s'intéresser na politique mutu nyonso so la moki na tonga zuluka yeba bazolo banini bazokanisa ni so okenda bakonyo so to Kinshasa lelo mutu nyonso akomi azolinga yeba pona ni à cause ya nzala. C'est comme ça que je saisis cette opportunité que tu m'offres pona ko senga na batata na biso na bakambi na biso auto bonde la rapona bango auto memiaka bango puisque moi je suis chrétien lokola chrétien n'a une obligation il y a qu'on honorer bango il y a qu'on respecter bango. C'est ce que la Bible me demande au retour bakanisa biso. Ils sont là pour nous, vous êtes là pour nous. Vous êtes là pour nous, pensez à nous. Nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de souffrir. La vie est devenue intenable. La vie est devenue insupportable. Pensez à nous. Obika, joute au Kobako résoudre des problèmes. Oyo, ba ville morte aussi là. Ba marche aussi là. Ba ville morte na ba ma. Ba zoango lokola comment? Une façon de s'exprimer. C'est un langage. C'est un langage. Yoka si kilonga nazo sala. Naza salaire nanga bien. Sauf si nga ville morte non bima. Non bimata. Sauf si nga marche non kendeta. Nebi ki na sala quelque part. Naza nanga na salaire nanga oilongo bani. Donc tout le monde ne peut pas devenir ministre ou député. Pourquoi le lot que ma députation est commis le lot comme on a nombre de candidatures et belé pour nani. Nous sommes comme député, nous avons car nanga, nous avons salaire nanga bien, nous avons avantage nanga yi. Bakanisa pe biso lelo, bakanisa biso, bakanisa peuple. Tout le monde a mboka chance l'euro pamba. Chance l'euro pamba. Donc pose à la oza lelo, soko ok na TV lobby pas lobo comme ministre. O na TV, au fingo bateau ba finga lelo. Certains sont dans les gouvernements. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Ce qu'ils ont dit là, mission Ezali, trace Ezali, nous avons encore leur discours. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Qu'ils nous disent quel est le bilan. Quel est le bilan? Donc, tout ce que n'a pas na motema Yves, n'a pas na motema, n'a pas le locomission qu'on fait l'une de la famille, il faut ban na poto. Il faut ban na poto. Les lots de quoi ban na famille, il faut ban na poto. Les lots qui aussi si classe, il faut ban na poto. De quoi côté hôpital, il faut ben na noko et biso à musique. Ton a besoin ya. Oh li kamusongol pakala. Il faut que tout ça la recours na poto. Bosuki to ba neti biso to za bande ko na poto te. Neti ngaza ndeko na poto te. Naza la famille na poto te. Lorsque j'ai un problème, na ça la secours wapi. Maintenant, on a profité de la question de to sengi na basai na Nzambe en général. Église corps de Christ en général. To bon de la pona Congo. To bon de la pona Congo. To basunga. Basai na Nzambe basunga bana na bango. Bato baza na majorité. Bato baza na opposition. Baza na église na bango. Baza na ba pasteur na bango. Baza na ba conducteur na bango. Baza na ba berger na bango. Basunga bango. Bateya bango. Batalisa bango nzela. Bato nyonso majorité na opposition chaque dimanche bakenda l'église na bango bateya bango bazongisa bango na nzela qui ne voit pas seulement leurs intérêts bamona kaka ba JPT bamona kaka ba avantage ba instrument bazozwa derrière ba politicien te batalisa bango nzela. Je crois que erozala eloko moko ya bien. Voilà le ce qui fait Max Mbenga ba plus opportunité chance ya travailler na gouvernement et soit bâtir une députation et plutôt aux ala comme député dans l'Assemblée générale. Et tout le bafoué Max a eu un changement moko boye a eu la vérité oyo tu yebi na kati moko na biso c'est vrai maire Max Mbenga a eu un changement parce que bibi belé bazala wana ba devient bango makambo ndeko Yves nakanisi que na sali pe mingi na mboko
yo moko se présenter awa ezana nzela na ngai ke oyokola kata moi mukepe ya média. Moi j'étais professeur dans les grandes écoles mais j'ai abandonné l'enseignement. Moi j'aime l'enseignement, tu m'as présenté nazali cadre ya mboka na salle d'études de Belé. Je suis licencié en anglais, je suis licencié en animation culturelle de l'INA et là maintenant présentement là nas étudiants dans s'enrôler année oyo non ça la droit quelque part. Vous comprenez? Dans un monde en boka, jeu de talent, jeu de potentialité, jeu de capacité. Batumsu peut bazo kambana boy, au moins on appelle tamsuso. Même s'il faut être humble, baza pe na niveau biso toza na ngote, mais toza na robako na mai, na rotindi kao. Tu vois na bimboka combien chance le repamba, on tient plus compte des compétences, on tient plus compte de la qualité, il suffit qu'à bon na TV lobby kuna komi ministre il se faut en ande kono quelque part batindi atozan ba compétence c'était yango mboka ezoke na kokufa. Pourquoi nous savons plus mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? C'est ça la RDC. Nous savons pas mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Yango zo mboka ezokende na ndenge mama. Mais le jour où tokoma na temps ya méritocratie, tout tenir compte de la qualité, de la compétence, Mboka Congo et Keliboso. On ne peut pas servir sa nation seulement en étant ministre. On ne peut pas servir sa nation seulement en étant député, en étant mandataire et entreprise Songoro Pakala. Chacun de nous là, il travaille. Il peut servir sa nation. Nga le journaliste et chrétien, que je fasse mon travail. Il vaut ça Moussana, Mouta pousse ça Moussana, papa n'a quoi ça Moussana. C'est que chacun. Correctement. Et puis tout ça lango, nandenge oyo et longo bani. Nandenge, mais le lo komanine. Le quoi mboka chance le repamba. Mouta komi ministre le boko mazana 50 maisons. Moutakomi ka lelo ba nommé que le aiki ne loko tout le monde n'a pas a comme la 24 villas. Vous voyez, c'est ça le problème auto c'est ça le problème auto. Le problème tozanango yangwana quand c'est que be miso ya boye et sungande ba kontena biso bazu yango banaliser yango. Qu'est-ce que ce jeune homme a voulu dire? Qu'est-ce que ce frère a voulu dire? Banaliser yango ba tipo tozana moyen mususu sa lobate lelo sunga na 5 audience. Est-ce ba oyambanga? Généralement ba oyambanga te peut-être vont dire est-ce qu'il est malade? C'est garçon il est qui il faut zalana manto, il faut zalana mutu moko boye pas. Vous comprenez? C'est comme ça que nous n'avons que ce moyen ya tozolo banali mimia to banabo tous ba kondi ba landa. Ce que nous disons, c'est peuple congolais. Situation Congo est simple. Diagnostic à Congo est simple. Et ça, comme société. Diagnostic à Congo est social. Social, Congo, papa. Mais ils allaient passer. Courant ils allaient passer le talabanzela talaba foulou c'est-à-dire que to komi ko lala na foulou to komi ko respirer foulou les cas côté sayo mais à tous en mutu ko solo solo lati comme le cola parfum. Mais vous imaginez pour un peuple de ces gens, pour un peuple comme ça ni no matakati nae attention au matakati nae ni no matakati nae kande ko matakati nae il y a des comportements parfois tozomo mikolo ngai. Naza psychologue de formation te. Mais lorsque j'analyse, lorsque j'observe, biloko ming tozoma psychozakaka, ezali motivé, ezali stimulé à cause ya social ya ba congolais ou ezali mabe papa. Lelo les cas na victoire. Ota degré qui ndumbe zo salema. Même pour 500 francs congolais ko bibana mona mwasi. 500 000 francs congolais. Mais papa, au moins nous allons passer. Mais si on analyse les années, nous allons pas. Frère Max, je cause avec une fille. Azandumba na te abi Frère Max. Nous allons orpheline de père et de mère. Kinduma na rotikana. Mais si on a dit kinduma na vivre ndeni. Donc vivre ndenge nini kindumba lelo na imikano kutambolo kuta bana basi na ba caleçon bossa kindumba ta moi na ville mobimba na cause ya nzala on n'encourage pas ba papa belé ba komi ba irresponsable ba démissionner la responsabilité na bango. Vous allez condamner les papas en question mais il n'a pas de choix. Papa sera 80 000 francs congolais. Bafouta que 130 000 francs congolais. Bafouta que 150 000 francs. Azana bana 5. Il faut scolariser bango. Fatina msusu na université. Kolia na bango. Komela na bango 10 mois. Ozo bilu ko nyoso tout tango za réuni boye. Yango lelo zomona. Tokono ba marche belé. Tokomi na ba
Bah, ville morte belé, tout ça dans Congolais a commis maintenant manipulable facile. Il n'a pas de choix pour quand les qui est Azalina ko se retrouver. Voilà, frère Max Benga, aujourd'hui na idée mon gars qui toko bande ko sunga bana mboka ko sunga et bande ko na biso orphelin aussi ba veuve et zaki ministère na ko benga ngo partage ton pain. Et que Nawapi, est-ce que continuité ils allaient bien au Soukanandela et parce que faute de moyens de tout ça que les lobes de Kobele bah comment on va déclarer comme la bombe surtout dans la ville de Msekitches. Merci Yves, il y a 3 ans 4 ans à cause de la situation à Mboka, le Seigneur m'avait inspiré ministère Ototanga partage ton pain tout ça là qu'on pone total que les lots église mutaho kosuka kana na koteya te tu kosuka kana ko chasser ba démonter tu kosuka kana ko parler langue ata ko zali bien mais na niveau ya église et sengepe église lelo ay ba ko sunga bandimi église non c'est pela avant na loba minga na tanga à la permission na yo non tanga passage moko ah vas-y bande ko tanga o bazola na biso ay ko tanga ngope acte 2:42 acte 2:42 bible lobi boy. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres... Bon, l'inette a mis ce tikali. Non, on a bien été. Mais comprendre. Babina Tangwakala, les disciples, c'est-à-dire l'église primitive, ils persévéraient. Ils persévéraient, n'est-ce pas, dans les enseignements des apôtres. Ils mettaient leurs biens ensemble. Ils partageaient selon le besoin de tout un chacun. Tu vois, les disciples à Kala, ensemble là, ils côté biloko na bango ici kamoko. So tangi sous na passage mususa wa na Matthieu. Acte 2:42 botanga yango. So tangi Matthieu 25 à partir 35. Matthieu 25 à partir de 35, vive. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Ainsi de suite. Ce que mon colo, mon coni to salaki bongo. Bola munyoso yo salaki na ndekono dans les besoins. Ndekono zaki malade, ndekono azaki na hôpital, ndekono zangaki akolia, ndekono zaki mopaya. Bola munyoso wana salaki na nkolo. Na ministère partage ton pain. Nous voulons dire bandeko azola na biso. Ozana Kinshasa, ozana RDC, oza libanda mboka. Dieu t'a béni pour que toi aussi tu bénisses les autres. Dieu t'a béni pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Bandeko bele bazana ko souffrir. Maman soza en hôpital. Aozanga kaka seringue. Aozanga seringue. Nde comme ça sur mona que non depuis ton ba une église aliété. Tala bana ebelo ko mona moi nazar orphelin. De père et de mère. Azozanga mutako soutenir baka ezali be. C'est comme ça que Nzambe a tié biso à cœur. Yarobana ministère to banda kame ko zongelango partage ton pain. Nde ko zolanda ngai. Tokanisa bandeko bazangi. Zala bénédiction pour ba mususu. Yango zo tozo préparer une grande activité le 28 janvier oyo. Les activités na biso à Liboso. To ko tala ba orphelin. To ko tala bano bazan hôpital. To ça la partage ton pain. O nanzela savon na yo. Nanzela sucre. Nanzela miliki. Nanzela seringue na yo. Nanzela ya yelo ko songolo paka. Nanzela enveloppe na yo. Et biso, nous n'intervenons pas périodiquement. Nous sommes un ministère d'intervention rapide. Nous agissons selon que le Seigneur nous bénit, selon que le Seigneur nous donne de moyens. Bien-aimé, partage ton pain. Oh, imaginez, Essengo Rosala. Tout memabilo konayo, tout que nous sait ça babola, tout ça ça va maman veuve, tout ça ça bandeko bazaïda makokite. Déjà à notre niveau. Merci la bandeko basungi biso. Ndeko moka zali na Suisse, Nzamba Pambola, Ndeko Chris, Nzamba Pambola, Tinebso contribution. Il y a notre maman en Suède. Les mois nazo bela makasi kuna na Suède. Mais cette maman là, abi non. Asalanda biso na TV, y pas tini contribution na. Nous avons déjà 10 sacs de riz. Nous avons 5 sacs à maïs. Nous avons 5 bidons à mafuta.
eza biloko tous la paix contribution na yo zala sur kana boke no tikango wapi na prison na orphelinat to na ba homme de vieillard ya mini na mboka na biso parce que ba vile msolo ba Dominique kele ça pour ça musakata et a rappelé mon thème ko funga makamba boye donc nga bien ki immaculé maman na biso bilivu muka fondation to sunga ba veve no orphelin na kata Londres tala pelika mboyo ça la bien maman na biso mini nzema mon thème tous peuple en beto maman likelemba tala pelika mboyo le professeur Claude Ndombasi a depuis Londres et grand frère nanga propre aussi kabaka ngo tshiko dans les chapelles de Genève tala likambo yo pangidema amuniga akansiel tunga na tunga likambo peut concerner yo pour que to sunga bande kona biso o bazana mamba problème ba situation et à moi mabe na ebité frère Maximenga bokitala batu na prison na bopito na ba orphelinat to borokende na ba homme de vieillard pour na kotala ba koko ba comme de na 3e âge. D'abord ministère au partage ton pain né dans lobby ezali périodique. Nous agissons régulièrement selon que nous avons de moyens. Tolapindai ensemble nabino. Tolingi to banda ko sunga baninga ko salisa bandeko bazali na passé ko kabola mawana bango ezala ba veuve ezala ba orphelin ezala ba vieillard lelo mutu soko mukolo ko ndoki ba vieillard rebelle bazana balaba bamusu bazuna ba homme bazangi batoko salisa bango batambo pita biso zali c'est notre vie. Donc tous la tel mois tazali que ezali vi na biso mobimba auto lapindai de tous les lampes va document mikanda avocat na biso en ça de statut règlement d'ordre intérieur et mais déjà le 28 tout ça la descente à Liboso. C'est 28. Le 28 janvier au descente na biso à Liboso. Nasi yo monde déjà biloko to la question na bureau et c'est quand ezali awa ezali bureau provisoire hein ezali bureau provisoire il y a ministère oyo partage ton pain mais déjà le 28 to ciblé bana orphelin to fêter na bango to suka kana ko fêter te mais to tike la bango contribution na biso contribution ya mibali pas contribution ya moi loko te to ngi vraiment que to keboy bazata 3 mois 4 mois basomba ba losote basomba ka susu maïste on de kozona na biso to na besoin bilamba et puis to kabakte ka ke loko e baby alors mais eloko na lati comme ça le dessous a te kaba eloko ya bien tous en besoin bilamba tous en besoin siko tous en besoin ya mai tous en besoin ba médicaments tous en besoin ba savon tous en besoin biloko ebele pour nini to kabwana bande kona biswana nous enregistrons déjà des cas na bakatozana nous avons une sœur. Il est licencié Azana Moussalate. Tozana Ndekomsu Tozu. À 4 classes, on a deuxième licence. Mais à 4 classes, par manque de moyens, Mouton fout télé minervate. Tozana Kamoko Sosu Yasser Moko. Azana GD. Azana orpheline de père et de mère. Azana GD, orpheline de père et de mère. Attends à quelqu'un. Mais à 4 classes, Mouton fout télé minervate Zate. Tozana Mouana Moko ya Moisi. À la 6e des humanités, Aza orpheline de père, maman zélo concerté, à 4 classes, Azamto, on met déjà baka au biscuit. C'était la mboli sous. Ah, tozana ozine timbo wana, azana mabokote, azana makolote, do baka wana nyo surtout kabe miso to sali awa, beaucoup de gens nous appellent, toza ko enregistrer yango, zala bénédiction pour na bango. Soko tinde lokono, komi tungisate. Komi tungisa te okomonasi Yves yo mona to bana to ça déjà na yo mbale belé mais to kataki yango par manque de moyens men kolabi max mbalo bozongela yango bozongela ministère partage ton pain ma soeur mon frère partage ton pain na bandeko bazangi mais nzambe na lola akozongisela o meto tangi na bible nazaki mopaya nazaki nzala nazaki malade oki kotalanga ta mokonzi mukolo nini mais oyo salaki na moninga na o salaki ngo epananga et na église to tanga na bible babane ko persévérer na enseignement mais bakini bazaki pe na partage bane ko tia biloko na bango esika moko ko kabola ngo selon besoin ya moko na biso na kanisa te suite sali yango nzambe na likolo ngai te invité ba bénéficiaire te mais nzambe na likolo akoyeba ko fungola bino ba porte ba numéro na biso Yves repesa yango bobenga biso na kanisa te nzambe na lola nengaki yo moko pesa bango numéro et puis ba benga et ça la bango bien parce que tamso ba mona na benga Yves l'état pesa nga son numéro ça moi bien pesa mon numéro yo moko mais cher ami internaute ma sœur mon frère DM celui qui donne avec joie so pesine sengo
nzambe pe akopesa yo na esengo nyonso tokopesa te parce que basengi yo kaka soki touché te kosala ngo te soki touché sala ngo parce que esala bien ata mpona yo te mpona bana baleki bakokolo génération génération nzambe andotiaka loboko protection na ye eza toujours likolo na frère Max Mbenga numéro de téléphone et si liloba suka mpona bandeko surtout baotala biso soki mpe bameilleure vie ezali ya kopesa bambote pa bandeko baotala biso parce que toti na année 2017 tongo na 2018 numéro na biso ezali 00243 89 64 80 627 00243 89 64 80 627 na moi pe ivate yango wana boyi kobenga biso bo mitungisa te lisungi na bino ekokomela bango. D'ailleurs le 28 janvier Yves Rosala na Raïs bokomona bino moko ba image bandeko bozo loko yo penza na mutema na bino mobimba partage ton pain. C'est un ministère permanent. Ezali permanent tozelaka Noël te. C'est-à-dire que biso za ministère d'intervention rapide. Tozana deux passages to pesibino. Acte 242 botanga yango na Matthieu 25 à partir ya 35 botanga yango to sunga bandeko comme ça na pasi bandeko bazana ko kelela nzambe na lola akozanga te ko kanisa bino. Sache que tu es béni pour bénir. Ozana poto Nzamba peso bozui, Nzamba peso bomengo. Mais regarde tout autour de toi. Les bandeko bazana ko souffrir. Mbongo no pesa ba musicien, mbongo no pesa ba joueur, au kaba ebelo, au gagnanine. Mais vous imaginez sur les londimi que c'est ça mobola. Que c'est ça orphelin, que c'est ça maman veuve, que c'est ça vieillard, que c'est ça mwana oya kati classe. Pour zang to futele minavan. Que c'est ça orpheline wana. Azana GD. Akoufela tata na mama azana jeda sala sens infirmière soko tindi yango o meto biso sala ndene to keiti l'institut wana to keiti l'institut to futi yango na yumo ko mon institut to filmer institut to futi mbongo na réussi to la kisio mwana bénéficiaire asani ayepe na teva lobi. C'est comme ça que biso to sala pona bakaba intervention de étudiants bato bazana passer eza boité to la kisi yemoko ko le kana TV. Et c'est quand on fout institut on a pu loba. C'est comme ça que nous agissons. Bato belé batinda bambongo na bango. Ba koma lelo des surprises ba scro bazé belé, ba aventureux bazé belé, batini nini et mona mais nous na ba kay intervention. Netia bandeko bazana pas si bongo. Ne vous en faites pas oromona yomoko, oromona yomoko romona ndekwana na institut au filmer réussi mamu yomoko pas les qui na TV. C'est comme ça que nous voudrions travailler. Où vous appelez partenaire? Aux en Suisse, aux en Italie, aux en États-Unis, aux en Amérique, aux en Londres, aux en Angola, Zala Afrique du Sud, Zala partenaire à ministère. Benga bisono frère Max, ngala ndimi par exemple chaque mois na notinda autant, nga par semaine na notinda autant. Beaucoup ma partenaire, tous au nango grand, tous en esika na biso kitoko, bureau ya bien, tous en ami tout cannabiso, tous. C'est comme ça que moi je vois ces ministères. Tous en a besoin ya même d'association na bino, tous en a besoin les sungi na bino pour que pas mon que non tout ce qu'on a ressemblé la tête. Mon frère Max Mbenga, tenini la contribution là. Mais au Romona, c'est-à-dire que biso moko pe ba membre tous contribuer au Romona na koloba te mais tu verras contribution na ngai d'ailleurs ivio yebi tout ça non balibele musala oh c'était nous-mêmes capable valise bilamba na yo. Au mona que biso moko ne tous attend to bana ministère biso mona to na ko sala yango mais cette fois to lingi to fungola yango pour que to partager ba bénédiction ngana zundamu yozo bénédiction ndamu ki ngana zun mais tant to bana ministère oh biso moto na ko sala mais to ko kili sous tokokili sous te mama kokele sous te ma nzamba lobi bozongela yango tozongela yango na bino. Voilà, merci, ça c'est bien. Donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre grande émission. Mais on ne va pas se séparer comme ça, frère Max Mbenga. Juste une petite prière pour nous la biso, un problème, mikanda, un problème, et belé, pour tes paradité, bana mangolo, baza libana mboka, et za paradité, tozo vivre la situation moko, biso na bino to yebi, voilà, un problème, frère Max Mbenga, ça m'a prière, et juste et soulager, bango na problème. Avant prière, nena lobak. Bande koto bwa kilikate bino bozali libanda mboko bozali awa tolinga Congo Congo aza bébé na biso to bonde la pona Congo to tia RDC na mabonde chaque jour pour que Nzambe a confondre ba projet ba méchant Nzamba confondre ba projet ya benimi pona mboka Congo Congo eza Nzambe to bonde la pona Congo to linga Congo to salisa Congo
to supporter Congo nzambe oyo asali likolo na se nzambe ayebi nyonso moto moko tayi ko empêcher volontaire nzambe ekokisama na Congo ezala nani tona ntango nzambe azwaki likanisa kosala Congo moto mo azalaki te moto mo mpe apesaki conseil te moto mo apesaki nzambe bulu moto mo apesaki nzambe ide nzambe aza na Congo nzambe aza komona nyonso lokola sa eloko na ngonga nango nzambe akosa bozana libanda ya mboka nasengi bino na année oyo prière est capable de ressentir nyonso prière est comme ça impossible et comme ça possible plutôt au mokilo bezali impossible tout bondela prière est à la première position si hier les choses n'ont pas marché que désespéré obi mukomo yesu otama na discipline na kati ya boîte situation comme qui intenable mais balamusa yesu babi maître ne t'inquiète pas de ce que nous périssons yesu alamuka bi silence situation comme qui est normal et bah disciple Robi qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer donc nzamba za na ngoyanyo sa pambola bino bolandi biso bipai na bipai nzamba kanisa bino nzamba sala bino bolamu bobungisa elikate muso mso za lokola David j'allais mes yeux vers les montagnes d'où me viendra les secours ya solo et te pa nzambe boti elika na mutute elika na bino ezale pa na nzambe nzambe wana confondera te ba o nyonso atelake mutema ba o nyonso ba yeke pa na loba malamu pona Congo ekobonga koloba te bateka Congo non ezali sumu ba koteka Congo te ba koteka Congo te tongo ekotana na Congo peuple congolais zala mutu na sengo peuple congolais taila nzambe peuple congolais nzamba yebi nzala nao nzamba yebi kolela puis nzamba za décider ya osa yo congolais malamu ces questions seulement tout est confiance to bondele papa to pesho merci pour na lisolo yo na bande ko na biso ebele balandi biso obi problème ya mwana moko na moko nkolo to kenele susu pa nani yondo zana maloba na bon moyo kanisa mama azobela kanisa ndeko azaki mokanda kanisa mwana azana pasi kanisa ndeko azoluka libala kanisa mama azoluka kobota nkoto yepa na yo po yorbete boye pa na nga bino batu mikumba pe batu na pasi nzambe to yepa na nzambe to memi Kongo epa na yo kokisa mokano nzambe na mboka Kongo ngonge koki yawo te ko mona yo ko sala te ko mona yo ko sala na mboka Kongo to kozanga te tata ko tatola monene na yo nzambe sala to tikala ka se na yo sala miso na msoza ka pesa na yo kolobite to talela bato te nzambe to talela yo nkolo na yonde likia na biso na yonde makasi pe na yonde lobiko na biso yo kozwama merci pour na Yves merci pour na Raissa merci pour mandeko nyonso balandi biso à travers le monde bonheur grâce na yo nzambe accompagnement comme ko na biso ane nzambe to vivre bikamwa ane nzambe to tatola ete nkolo yo tikaka bana ote na komona Yesu ndeto bondele bongo amen amen merci à la prochaine fois merci bye bye